Bote pe boy malama sangomia okotanda benga ngonga ebeti ya pokwa lelo sima tango de beaucoup de détails nyos. Fumé basangona bien politique 4 déjà route cérémonie investiture la président Félix Antoine Tshisekedi et Salema la République démocratique du Congo wapi passation pacifique ya pouvoir et Salema qui le 24 janvier 2019 entre Yena prédécesseur naye Joseph Kabila Ngonga et Betami et Père Philo Tshingita. Akokisi 4 ans où Tazalaki proclamé vainqueur en élection présidentielle en décembre 2018. Félix Tshisekedi Tshilombo. Oyo Azwa qui est bon chef de l'État le 24 janvier 2019 na âge de 55 ans. Nanzela ya passation ya pouvoir pacifique na successeur naye Joseph Kabila Kabange. Oyo ye Azwa ka pouvoir outa le 26 janvier 2001. Cour constitutionnelle est validé qui résultat provisoire aux Ezala qui annoncé le 10 janvier 2019 et pas la commission électorale nationale indépendante CENI. Wapi Tshisekedi Tshilombo Azala qui vainqueur ya maponomina 38,5 ya bavoix liboso ya Martin Fayulu. Oyo Yazala qui na 36,8 P. Emmanuel Ramazani Shadari candidat ya pouvoir Yabimaki na 23% ya bavoix. Simana Yango, candidat à la Mouka, Martin Fayulu Madidi, Azalaki d'accord na résultat Yango te, nde a introduit qui recours na cour constitutionnelle, bongo juge. Ya haute juridiction Oyo Noël Kilombe alobaki na ete esengeli a apporté ba preuve pour na appuyer recours na ye bongo Martin Fayulu amemaka ba preuve yango te esengeli koyeba ete ekolo Congo démocratique na nzela ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et occupaki présidente tournante ya Union africaine na exercice 2021-2022. Chef de l'État congolais, Azali actuellement co-présidé Topé Kokamba, communauté économique des États de l'Afrique centrale. Oyo, Azali composé na 11 pays, Pelisusu, prestigieuse communauté à développement des États de l'Afrique australe. Oyo, Azali na 16 pays. Ngonga Ebeti. Mbozi wa Mbozi, mponami ya commune ya limité na compte ya mouvement libération du Congo pescateur national en charge ya mobilisation et implantation ye abetisi Ngonga kolandisa mana 4 ya bilan ya président Félix Tshisekedi wa pipo na ye bilan yango ezali penza largement positif azalaki na micro ya Philo Tshingita. Nzambe za koyoka ngai mokili peze koyoka ngai kozala opposant na kisasa ezalaki kwa liwa etumbu Nini Kabila amonisa biso awate. Tukozo exemple ya MLC. Parti politique na ngai. Batumbi nano ba chaîne na biso mbalami bale misato. Ba eko panza siège na biso awa ba vandi na kati toute une année. Kokanga bato, koboma bato. O Salema ki na Kabila. Opposant au komi lokola monguna na bango na likambo wana toza komona Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi bato baza ko critiquer ye kufinga même mais o ezalaki na Kabila awa to komi lokola ba étranger soki ozalaka na PPRDT to komi lokola ba étranger ce que vous avez na FCCT to kanisa ba marche e Salema bato bakufa Rossi Mukendi Molimu Moemo Pema na Boboto l'aspirante Thérèse Kapangala Danou Boteti Marius Gangale Docteur Soso ce qui n'a pas nous kotanga wa tokolala Oh, Salema na siège et MLCA. Moninga na bino moko ya mwasi, Maman Charlie. Ba tumbi chaîne. DG na bino à l'époque, qui tout au long toi, a zikinzo to mobimba. L'intolérance. Et Sengeli, topé Sanzambe merci. Peut-être yango na bilan. Il y a Félix Antoine Tshisekedi. Tshilombo. Tous allez se sentir que toujours moi na kolosa na mboka na ngai et comme ma politique na koloba yango ba politicien ba comme libre au moins déclaration na ye
sauf quelques cas rares, moi, makambo mike, pour ma déclaration, mais c'est comme à l'excès. Nanga Moussou Seni et Outibongo Kobakisa date ya Arolma Kino le 17 février 2023. Topé Baxi 25 jours pas maté dans centre Ebele à Seni et ça qui pendant Moussala Malamutengonga et Betamipa Yaniki Moulengo. Mesdames et messieurs, de ceux qui précèdent et eu égard aux statistiques avancées ci-dessus, la CENI s'est réunie en assemblée plénière en vue d'évaluer et analyser objectivement la situation observée sur terrain. Il ressort de cette analyse qu'un nombre important de la population ne s'est pas encore fait enrôler. Néanmoins, le management de la CENI reste confiant quant à la suite de cette opération dans l'AO1. En outre, la CENI trouve pertinente et fait sienne les observations faites par les partenaires au processus électoral pour une rallonge de délai de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs en cours dans la première ère opérationnelle. Après débat et délibération, la CENI décide d'accorder une période de rattrapage de 25 jours additionnels à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle à partir de la date de clôture initialement prévue, ce 23 janvier 2023, tel que repris dans le calendrier électoral. Ceci pour permettre à toute la population en droit de voter d'être en possession de la nouvelle carte d'électeur. Par ailleurs, la CENI rappelle que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle débute ce mercredi 25 janvier 2023 dans les 9 provinces suivantes: au Katanga, au Lomami, Kasai, Kasai central, Kasai oriental, Lomami, Lualaba, Sankuru, Tanganyika, ainsi que pour les Congolais résidant dans les 3 pays étrangers, à savoir l'Afrique du Sud, la Belgique et la France, conformément au calendrier électoral. ASBL, les amis de Maître Alexis Longo Basalaki Oyabango, adhésion massive dans la politique Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, Namukuse, la fédération la plus populaire, Yachangu, Ngonga, Betami, et Payamifika, n'appelle Letou Massia. Rendez-vous ezalaki respecté na armée du Sali na quartier de la commune Yanjili pour la cérémonie adhésion massive ya ASBL les amis de Maître Alexis Longo na kokota na masuwa ya noa ya lisanga politique Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC na Mokuse parti cher ya professeur Modeste Batu Kwebo opposant ya Sénat na fédération la plus populaire ya Tchangu oyo ezali kokambama na l'incontournable président fédéral Zéphirin Mbambi Tshobela wapi na kombo ya autorité morale ya parti alekaki na kondima pe ko faire adhérer ASBL les amis de Maître Alexis Longo Boyo Kangonga. Nasima président fédéral Zéphirin Mbambi Tshobela alekaki na kosenga na bai ASBL les amis de Maître Alexis Longo na kosala mosala ndenge esengeli sur terrain na komobiliser pe kosensibiliser vision AFDC na Tchangu Mobimba pe ko soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Boyo Kangonga. AFDC zanda ko ezo yamba batu nyonso tu bato bazokota kilikili c'est que Bamoniki ndako za bien. C'est pas le mingi pour à respecter. Alors bien avant kota na AFDC, il faut le capa président fédéral ya Tchangu. Na c'est pas le mingi pour que makanisi ya biso oyo professeur Modeste Batu Kwebo Alexis biso et balani na wayi. Ndako kota ka batute, ils ont fait ça déjà suspect. AFDC ezali première partie na mboka na biso. Ezanango eloko ya koluka midi à 14h. C'est-à-dire que biso les amis d'Alexis Longo to luki partout to moniete vision o ezali na kati ya AFDC eza ya kosala commentaire ebele belete ekokani na
biso ba société civile oyo tosangani na liboke ya les amis d'Alexis Longo. Il y a la démocratie au sein ya AFDC. Ndenge kaka balobaka na AFDC makasi ya Congo. Ngonga Ibeti. Bugumasa commune ya Kimbantseke mwanamboka Jano Kano ye akitaki na équipe na mobimba na entrée ya route Mokali kuna na Pascal Mokolo ya mardi 24 janvier oyo wapi asalaki salongo ya kafu pona kolongola bato so ateka kana nzela pe kolongola bosoto oyo izwami wana ngonga witami pa Judex Makemo. Déterminé na vision à chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi na gouverneur ya ville à Kinshasa Gentini Ngobilambaka na oyo etalikin bopeto numéro 1 ya commune ya Kimbantseke Jano Kano azali kokoba kaka pona yango kolongola bosoto na commune na ye mardi 24 janvier oyo na tongo na équipe na mobimba bazwaki bisaleli ben na mopanzi babandi awa na Pascal mopanzi ya Kingasani juste na entrée route Mokali kopusa bateki mosika na la paix babandi mbala moko kolongola bosoto kotia na ben destination na décharge publique pe bourgmestre Jano Kano na occasion wana zalaki ko profiter côté ya population ba ba koto environnement ko boka bosoto na nzela te boyoka ndenge abetisi ngonga likambo yo zali mbele sepeta makina ye moko son excellence le président de la République Bachibeto asengaki na ba gouverneur nyonso ba talaka ko etali bopeto ya Kinshasa notamment na Jefoko, notamment na Ngobila, et bango de sikoyo ici à mon avis sur la commune. Donc ils allaient à commune surtout bado tirer attention mingi ezali surtout pour biso toza recherché boulevard Lumumba. On dit qu'à la tête ko ya papa ya menene. Et comme il y a Sony. Koteka fulu la boulevard ezalaka. Nous n'avons que 2 boulevards de renom, notamment le boulevard du 30 juin. Kota la ndenge ezalaka considéré. Pourquoi pas tout considérer pour être sur le monde? Avec l'équipe technique à Raskin, tout ça parce que nous photo nous avons la dit ça. Pour le var, il faut qu'on a un sur le marché pirate surtout yango ezalaka nde boye kololo pango azali kosala bajete botosa oyo mbula bataka azali kosenga kotika nzela polele pe kobwaka bosoto na balabala te wana ezali mbela ya kololo pango bourgmestre ya commune ya Kimbantseke Jano Kano na population na ye Ngonga Ibeti. Basien combattant au bazon bongo na avenir rivière ezwami na quartier Union Congo na commune ya Kalamu bazali ko senga solution na ngambo ya mbula matari pamba te mokano ezwameki ya kobuka bandaku na bango na date ya le 25 mokolo ya mercredi 2023 oyo ngonga ebetami epa ya Mija Alo. Plus de 7000 habitants bavandaka tout au long ya rivière Kalamu, ancien combattant oyo bazwaka mapango na maboko ya Kondo Mobutu Sese Seko, président ya kala ya République démocratique du Congo uta 1983. Kasi na moya lelo oyo esengeli na bango balongo na bisika na bango ndenge mbula matari yazali kosenga kolangisa na mbula munene oyo ebetaka oyo bomaka batu pe badiga ebele. Natina wana tata mokonzi ekolo azoka engagement na société ya voirie kotonga awa na avenir rivière na quartier Imo Congo. Bongo bavandi eteni oyo bazali kolela pamba te bazali na bisika mususu ya kokende te pe bazwi nanu ba disposition mususu te. Komona dele oyo bapesi bango ya kotika bisika na bango le 25 janvier 2023 oyo nde bakobanda kobuka pona kobanda misala yango basengi na mbwa matari asala bokebi na distance po bango bandako na bango ezali mwa musika boyoka bango ndenge babeti ngonga. Est-ce que le locataire ko bimiseka brisque boy kaka boye samedi bolobi mercredi tozo bimisa bino kaka boye kaka ni ko lo balikamute bobonga ma mercredi boya ko bwaka biso libanda biso na bana to kokende wapi mabelo to somba ka yango na mbongo to zwa ka yango ya ofelete esne la eko kuta biso esne la sali 32 za biso déjà 40 ans
tokosuka wapi na bana biso bango baza bakonzi mpo na biso soki biso toza te bango bakozala mpe bakonzi te me na bandenge tozomona boye mpenza na modelo tozokende mpe na maponami yango na bango na biso sikoyo biso abazobuka biso toza na bana toza na bafamille bamama bakufi batiki biso na bisiko tolongwa kaka briske lelo tokokende wapi tokamwe gouverneur sans koyebisa biso sans kosolola na biso rotissement ezali ya baso combattant alobi ya kobuka po atia biso wapi tozali na ngambo peu près 7000 personnes na biso na bana na ba locataire ngonga ebeti toleki bongo na basango ya enrôlement wapi Daniel Iyel Molangi ye akendaki bongo kosakole mokolo ya samedi 21 janvier oyo kuna na école EPD Kimvula na commune ya Kitambo azalaki accompagné na ba oya ye ngonga ebetami epa ya mifika na pe Fiston Mandoli okokanisa bauti stade de martyr babimi match eloko te awa na station ya campagne ezalaki benda bika esika ya kotia lokolo ezalaki te mokolo ya samedi 21 janvier oyo pamba te mwana mboka Daniel Iyel Molangi azwaki mokano ya kokokisa devoir civique na ye talati na batata bamama bilenge baninga na ye bandimaki ko accompagner ye kolonga na bango station ma campagne a na commune ya Ngaliema bazwaki nzela avenue Kasavubu makolo batomboli likolo bendele ya mouvement ya libération du Congo MLC parti cher ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo banzembo na minoko malembe kino direction ya Komoriko na commune ya Kitambo bae kokota na EPD Kimvula esika wapi centre ya Seni pona enrôlement ezwamaki Daniel Iyel Molangi akotaki na kati alandi procédure normale kino na suka na yango aye kozwa carte de lecteur na ye yango yo na kobima na ye Daniel Iyel Molangi abetaki ngonga boye nabengi batu nyonso ya Lukunga nabengi population congolaise baya kosanrole mikolo etikali mikie baya kosanrole soki balingi to changer makambu il faut babanda l'enrôlement alors yango na invité bino nyonso boya kosanrole mikolo etikali mukie mieux vaut tard que jamais to s'enrôler lelo pour to changer lobby mwana mboka Daniel Iyel Molangi akokisi devoir civique na ye yango asengi na bino botikali bosala lokola ye kosanrole pona bolamu ya mboka ngonga ebeti député provincial élu ya commune ya Kasavu Magloire Kabemba Okanja ye akendaki bongo kokokisa devoir civique na ye na centre ya Seni oyo ezwami na école Onel kaka na commune ya Kasavu mokolo ya dimanche 22 janvier 2023 azalaki accompagné na bayi dynamique pour le développement de Kasavu ngonga ebetami epa ya mifika na mboma pe Sarvutini Bayi dynamique pour le développement de Kasavubu et Kelamana fondateur Magloire Kabemba Okanja, député provincial élu à commune à Kasavubu, Bakutanaki awana sala conforta wapi chaque structure ya commune et tineki 2 ou 3 personnes quoi accompagner à bango leader honorable Magloire pour na kokende ko remplir devoir civique na ye. Awana sala conforta na bokomi ya mokonzi na bango ba yambaki na ambiance na ndenge ya kosakana te pe ya zoki maloba una ko etalisa ba idée ka message si moko ezali ya bokei kozwa carte électeur ba longwe la conforta ba jeu vini gambela makolo victoire ti asusa pona kokoya na centre ya commission électorale nationale indépendante ya Onel et sika honorable Magloire Kabemba aponi kozwa ye carte électeur a commis à identifier, à capturer, puis à jouer carte maboka chef de centre très gentiment, ndenge kakamba qui na bokomi. Na bobibinesi mabozu carte électeur, cadre monene ou na kati ya parti politique AFDC Tolobi, secrétaire général adjoint chargé à la formation honorable Magloire Kabemba a Betaki Ngonga Boye. Mais à un centre, il y a un enrôlement, puis na joué carte nangai. Na komi sinkolo naza pe ko remercier pe na ko féliciter mokonzi ya mboka papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour s'investir à lobby na mwa makoki mukie oyo trésor na biso gouvernement biso azanango to ko organiser pe élection pour que ma ponami salama
bana ya Congo bayebana kopona ba dirigeant ya mboka. Population nyonso ya Kasavubu, ya Funa pe ya Kinshasa mobimba ndenge batu nyonso tu baza koya mpona kozwa carte électeur na bango. Kaka ndenge balobaka AFDC makasi ya Congo, Honorable Magloire Kabimba makasi ya Kasavubu pe ya district ya Funa. Ngongai Piti. Mwana mboka JC Afebu Sansama, vice-président fédéral na lisanga politique Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC na mkusa akendaki bongo kukokisa devoir civique na ye mokolo ya samedi 21 janvier 2023 na école Mama Meya kuna na quartier Mokali na commune ya Kimbanteke ngonga ebetami epa letu masiala. Route Mokali na commune ya Kimbanteke ezalaki plein à craquer na ndenge ya kosakana te mokolo ya samedi 21 janvier 2023 na ba militants pe ba jeunes ya lisanga politique Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC na beaucoup c'est parti cher ya professeur Modeste Bahati Lukwebo président du Sénat oyo ba équipe na ko accompagner l'élite de la jeunesse de Kimbanteke JC Afebu Sansama vice-président fédéral na fédération la plus populaire ya Tchango ba tambola ki makolo tina école Mama Meya wapi l'élite de la jeunesse de Kimbanteke JC Afebu Sansama abandaki na ino na opération ya identification koleka na capture pe empreinte digitale po na kosukisa na bozu carte d'électeur na ye na maboko ya chef de centre Boyo Kangonga aussi kozwa carte de l'électeur na biso carte ezo permettre na biso tous à l'électeur en même temps et puis carte ezo aider biso de se présenter na ba compétition le la paix candidat. Merci la population et puis tous lancer ce message na ba oyo na nous bazu carte de l'électeur B tous s'enrouler massivement pour ceux qui vont s'enrouler massivement pour repesa biso chance wana ya kopesa mokonzi auto ko accompagner pouvoir yambala oyo jeunesse commune ya Kimbanteke balobi baza très vigilante lisu likolo ya lisu pona kopona bana ya Kimbanteke ya solo na décembre 2023 ngonga e piti. Maître Josué Takataka Mandefu cadre monene na kati ya Asbel dynamique Guilé Nyembo akendaki bongo kokokisa devoir civique na ye mokolo ya samedi 21 janvier na institut Litabe kuna na commune ya Masina Mama Kiki Toko ngonga ebetami pa ya Nikibuleni. Asbel dynamique Guilé Nyembo frappe encore na Tchangu na nzela ya moko ya bakadre na yango Maître Josué Takataka Mandefu lindalala ya Tchangu bakisela ye espoir ya bana ya Tchangu po pasi pe bisengo azalaka na bango lokola un vrai citoyen akokisaki devoir civique na ye weekend eleki ya kosanrole kasi yambo atia makolo na centre ya enrôlement résidence na ye na Masina ezalaki envahi na babase na ye oyo bayaki ko accompagner bongo bazwaki nzela makolo fanfare banzembo pe bakaliko na maboko koleka boulevard Lumumba kino na Roi Baudouin kaka na commune ya Masina esika bureau ya Seni ezwami na institut Betabe. Awa procédure nyonso ezalaki respecté ko banda na identification empreinte digitale kino na kosukisa na capture ya photo na suka lindalala ya Tchangu Maître Josué Takataka Mandefu azwaki ye carte d'électeur na bobimi abetisaki ngonga boyi nazwi carte oyo yangai oyo wapi ekopesa nga valeur nazala crédible na mboka oyo nazali mwana ya Congo ya solo papa ya congolais pe mama congolaise yango tosengi na bana nyonso ya Tchangu baya kozwa ba carte na bango kotika tante soko tikita otikeli baye bazouta musika pona koya kozwa ba carte to fongola miso ngonge belami esengeli na biso to sanctionner to pesa etumbu na baye nyonso oyo baza koyeba ko accompagner chef de l'état te na ko atteindre l'objectif na ye ya solo Asbel dynamique Guilé Nyembo misala na yango ezali komona na kati ya Tchangu na nzela ya cadre na yango Maître Josué Takataka Mandefu bakisela ye lindalala ya Tchangu ngonga ebeti
mwana mboka Moïse Boula président ya ba jeune ya INC Maluku akeneki kokokisa devoir civique na ye na bureau ya seni oezwami na école catholique de Mandungu na commune ya Maluku accompagné toujours na base na yengonga ebetami pa Yannick Mulengo pe Alabama. batikaki ye moko te bilenge ya Maluku oyo bazali na kati ya INC parti cher ya le pacificateur Vital Kamerhe wapi batondaki liboso ya résidence ya mwana mboka Moïse Boula président ya ba jeune ya INC Maluku banzembo na monoko babanderole pe flit na bobimi na ye président Moïse Boula oyo atosaki penza mbela ya secrétaire interfédéral adjoint ya INC en charge ya Tchangu Gaboria Mboma oyo asengaki na bango s'enrôler massivement pe sensibiliser population na enrôlement bongo bazwaki nzela wapi batambolaki makolo kolongwa résidence koleka zone 7 zone 4 zone 5 pe boulevard basukisaki na école catholique de Mandungu awa abandaki na identification capture ya photo pe apprenti digital na sukande azwaki carte d'électeur na ye na bobimi na ye mwana mboka Moïse Boula abetaki ngonga boye naza na esengo makasi pase nakokisi devoir nanga civique na yango nakosenga na baninga nyonso bana mboka nyonso ya Maluku tous les 32 quartiers se mobiliser bakeko s'enrôler po tangu bakozwa carte na bango électeur yango nde kopesa bango pouvoir ya ko décider avenir ya bana Maluku soki botali na bapolo tosali bomoni tokomi route Gafura touti pe koleka na route Gafura bomoni état nango ndenge ezali na cette occasion nasengi na population nyonso ya bana Maluku basala biso confiance ba jeune parce que batu o bazokende bazoloba te po na mboka na biso Maluku alors bapesa biso confiance ngonga ibeti Papi Moubenga, cadre monnaie na lisanga politique Alliance de Force démocratique du Congo AFDC na mukuse akenaki bongo kozwa carte d'électeur na ye mokolo ya samedi 21 janvier 2023 na commune na ye moko ya Kimbantseke donga ebetami pa le tout martial pe mifika mabele ya Kimbantseke ezalaki tombe na ndenge ya kosakana te mokolo ya samedi 21 janvier 2023 epai ya Bayi Fondation Pati Moubenga pe ba militaire lisanga politique Alliance des Forces démocratiques du Congo AFDC na mokuse parti cher ya professeur Modeste Batulukwebo président ya Sénat oyo ba tondaki ebele pona ko accompagner mwana ya Kimbantseke ya solo Pati Moubenga charge ya jeunesse ya Kimbantseke kokende kokokisa oya ye devoir civique wapi ba tambolaki makolo ba drapeau na maboko ba nzembo na monoko na rythme ya fanfare ti kokoma na centre ya enrôlement ya paroisse de Komokali. Pati Moubenga alekaki na opération ya identification koleka na capture ya photo pe apprenti digital pona kusukisa na bozwi carte d'électeur na ye boyo kangonga. C'est normal tolandi maloba ya autorité morale na biso le sénateur le président du Sénat Modeste Batulukwebo. Je pense que tosanganaka na fikino a lancé campagne ya enrôlement oyo nyonso azali mwana ya AFDC Onyonso azali aspirer na postuler et sengeli à s'enrôler. Alors lelo tu ko remplir devoir civique na biso pour soutenir le président de la République Fachi Beton. Lelo na ego zo carte na ngai pour remplir devoir civique na ngai. Je pense que Mbula oyo ezali année ya témoignage. Et monani était l'homme des actions visibles na commune ya Kimbantseke azali na babazi ya malunga na simana ye po ete oyo esalemi na Kimbantseke mutu akotia tembe azali te. Rendez-vous na décembre 2023 ngonga ibeti.
équipe ya ngongebeti ezali ko souhaiter mbotama elamu na retka na lukao mbotama elamu na yomwana awande to sukisi basango na biso na poko ya lelo soki bosepelaki na basango oyo epai ya bino bopesa matondi epai ya Patrick Bisala ye azalaki na nsima ya kamera mpe matondi mingi na alabamba kime ya nkolo oyo mabotama bino botikala malamu.